mosala oyo nazosala sikoyo ya kotonga eza mosala oyo nayekoli te, natangi te, nayekoli yango te, nayebi pe nayebaki yango pe te. Alors na kati ya hotel wana ezaki kaka ba-américain na bandeko na biso ba-burundaise. Bandeko na biso wana ba-burundaise balingaki ngai te. Na kati ya baconséquence oyo eza kaka ye moko nzambe, parce que tozoyeba te tokokima wapi. Natoni ye nalobi Raymond initi nga sango ezaka nini, aseka ngai lokwa likambo mosusu alobi na nga ezaka kaka quelque chose autre. Donc moto aza na likambo eloko moko boye kaka soki oza na likambo akoloba. Mbote bandeko ya Kuli Media TV, mbote bisika nyonso bozali na mabota na bino na bandako na bino bisika nyonso émission ekoki okuta bino lelo na pesi bino mbote. Toye lelo na rubrique na biso ya à vous de juger ndenge bomoni na générique na biso. À vous de juger générique kaka moto changer moi moke. Mais il y a un concept moko bosu bomonaki oyo tozokendaka na kati ya bandako ya bato ko traverser même ba frontière ko zwa ba boatu des fois ekutaka biso photo zwa ba boatu poto komati sika moto ali hermo ko to zwa pe ba avion ba voiture makolope. Voilà donc rubrique na biso ya lelo etindi biso to komona na mama moko oyo bozo découvrir sikoyo à travers l'émission et on a combo ya Maman Mireille Vita. Alors, avant tout, kota na kati ya bozindo ya émission na biso, na ngina rappeler kaka ba internaute na biso na bandimi na biso ya Kuli Media TV que émission oyo concept nango soki oza muto ye ko kota sikoyo to o sabonaki kala mingi te eza ya ko lakisa en fait le travail il y a ba ndeko na biso ya ba congolais oyo to benga pe ba congomani boyo baza à travers le monde nyonso ba benga na diaspora po mutu moko boye to yebi pe to yoka to batu moko to yebi pe to yoka ba loba déjà que ba congolais ya libanda ya diaspora basala ka misala ya pamba pamba bazana ba mayele te ba uta je sais pas où pour bangoner le roi ba komaki moi muke nazolo ba komaki moi muke maintenant ba komate ba kanisa ki le roi ba kendeki liboso ba ba komaki mais ba komaki moi muke ba moni que ba nyonso ba tikalaki na sima ba ki bazoba. Donc concept wana eza ko lakisa ka bandeko na biso à travers Kuli Media TV que tozala bandeko ebele à travers le monde batu ya bwanya pe mayele pe bazo sala misala akatia. Ils ont contribué plutôt na Katia RDC. Voilà, donc les autres comme mon maman na biso maman Mireille Vita. Oyo nazo pesa mbote sika azali. Maman Mireille, merci mingi na nengo ya biso lelo epai na yo. Motuna na nga liboso eza nango ya difficulté na tuna rango bandeko na biso nyonso. Est-ce que okoki koyebisa biso ozanani? Outi wapi? Osalaka nini? En fait, biographie na yo, mais na moi mon poussé. Pour te baninga nyonso Kuli Media TV. Bayoka. Mbote papa Thierry. Merci pour la koyambanga la plateau na yo. Kombo na ngai Mireille Vita Pango. Pango ezali kombo ya mobile na ngai. Na fandi na Buffalo New York
nauta Kinshasa na sisi betude na sali betude na ngana Kinshasa. Awa na zali na Buffalo, New York. Na États-Unis il y a de cela 6 ans. Je suis mariée et mère des enfants. Et là qu'on a connu kobakisa isusu que à part betude na ngana salaki na Congo awa na zana na zotanga pe et à part ça na sali moi ba formation awa na kati États-Unis. Maman Mireille ozali parmi bato bandima ki koya na mboka ya oncle Sam au tobengi États-Unis ko vanda pe ko sala vie na yo. Est-ce que kowe sa bande ko na biso ya Kuli Media TV intégration na yo plutôt et salamaki ndenge nini okutanaki na mikakatano en général toyeba qu'est-ce qui s'est passé to ba difficulté ni nozwaki pour l'intégration na yo to pe ba facilité ni nozwaki kaka na cadre ya intégration na yo. Merci vraiment pour la motuna na yo. Kokota na nga na kati ya mboka oyo intégration na ngai ezaki difficile et ça n'a pas été difficile. C'était difficile et non difficile. Je vais m'expliquer. Difficile na facilité, hein? Comment ça a été facile pour moi. Intégration na ngai ezaki facile parce que nga na yaki libala na kokuta mobile na ngai sur place azalaki yende mutu azalaki kokoche ngai tozokende na ba social sécurité tozokende na immigration tozokende na ba bureau nyonso tozali kokenda aux États-Unis. Il était là à côté de moi, c'est lui qui me tenait la main. Donc na côté wana vraiment nazalaki bien, nazalaki vraiment bien, tout était bon en tout cas pour moi na côté wana. Na côté oyo ezaki pasi ndezaki côté ya mon mari sortait maintenant, il fallait que j'aille faire du shopping, que j'aille faire j'aille à l'école ozomona. Il faut que na banda ko solo la tant on a que osombelo ko bakoki ko poser aux questions, il faut se défendre nde esika pasi na ngai ezalaki siko na temps wana tango na ye et puis malili lisusu le na ye intégration na ngai ezalaki su pasi par rapport à malili parce que nga na ye na mois de mars malili ezokenda kosila me yaka su makasi. Alors nga na uti fraîchement Afrique ezalaki penza makasi mpo na ngai ezalaki penza makasi malili, donc je ne supportais pas, mais gloire à Dieu parce que na ye kokuta mobile nanga asombelaki nga déjà ba tricot ya makasi ya malili, asombelaki nga ba manteau nazaki nango yango nde nazali ko se couvrir, mais malgré nazali ko se couvrir lokola nazali kotambola na makolo parce que mobile nanga suka bimi nga ifona kende siko kozwa bus. Alors ezali kopesa mwa pasi omona na kei kozwa bus na malili wana na bus soki na koti na bus na yeba kiteke singa moko ezaki na bus wana yango nde ezaki lokwa signal na yeba kite nazomona ka singa nga nazokanisa ka singa nzoka ezaki signal soki olingi okita il faut benda singa wana eza lokola ezo signaler chauffeur ke moto aza wana wakokita na next stop. Alors nga nayebaki yango te nga na kozelaka ntango namoni ke are na ngai ezokoka na kei na pusani pembeni ti na yebisi chauffeur ka na signe que non awa chauffeur ko comprendre, mais na batam ba moment ebele na lekana pe omona na bake okitanga na next step parce que na zokoka koloba te. C'est un peu ça ndenge lekaki et puis na kota na école nazoyeba na école na nga na kende kokota école ya liboso ezaki Virginia na Virginia wana ezaki na ndeko moko na yokanaki na ye fallait akende otika nga na akende ko inscrire nga ndeko wana ayaka te. Alors malili libanda na telemi parce que nazoyeba te na okota ndenge nini ndeko wana ayaka peta ye pete nazongaka le jour suivant na ye lisusu na telemi croyant que akoya mais ayaka pete nde na ekokuta na ndeko moko azwaki ngai amemi ngai kuna na kati a inscrire ngai nde
moto wana ndeko wana azali koloba français na expliqué akeye akotinga nde comme ça na bandai kotanga natangi na Virginie na l'air niveau emati nde naye kokende siko na Belle Sainte kuna nakutanaki mpe na bandeko mosusu oyo awa ezaka bozokutana bato na barase na bango bazalaki mpe mwa mingi naye kokutana na ndeko mpe moko azalaki kuna mais eloko ezalaki moko ezalaki koderange nge ezalaki anything else sikoyo nde baloba yango anything else nazalaki kocomprendre te ezalaki soki cours ezali azopesa cours oyoka anything else sikoyo nayebaki anything else wana te natuni ndeko moko papa Remo esika ozali napesi yo mbote natuni ye nalobi Remo anything else omwisaka nini aseka ngai lokwa likambo mosusu alobi na nga ezala kaka quelque chose autre donc moto aza na likambo eloko moko boye kaka soki oza na likambo akoloba donc yango ka ndenge na niokomelaka bien kasi yango parce que oitunaki te donc c'est un peu ça eloko etikala na nga mpenza intégration na ngai ezalaki bongo ntango mosusu na omati bus oye na re ozomona bare yango nyonso neti eza ndenge moko mosusu esala kutu kaka na malili mpe na kiti na re oyo ezalaki ya ngai te alors le natali ngai naza kokanisa ke are yango neti nakomaki na garage moko nazali komona na coin ya balabala na nga Austin nzoka nde ezalaki yango te donc nakitaki avant eza biloko oyo comment je me suis intégré na kati ya mboka omona bato ta mosusu bazoloba wana nazoyoka bango so cute nazali kosepela vraiment ndenge bato bazali koloba anglais baoyo bayaki déjà oyo ngai nayaki kokuta wana et c'est comme ça que malembe na classe na nzela ya classe koyoka bato na babus na mosala nde c'est comme ça que nayaki kokota po sikoyo nakolobaki nakoki kokende esika nyonso sans ke moto akende otika ngai nakokende nakosolola nakoloba te ke nayebi vraiment je suis perfect non mais je peux aller partout où je veux donc nakosolola sans problème et bato wana bako comprendre ngai je veux vraiment me faire comprendre aux gens soki naza na likambo donc eza lisusu te ke nabanga lisusu te po ezaki liboso ata telefone na pambo po obenga ozoyeba te qu'est-ce que je veux dire monini il faut natia wana qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux dire est-ce que comprendre ngai mais lelo oyo nalongola fusu wana nakoma kosolola malgré naza na bafai kaka ezali parce que eza lango nga na botami nango te bafai ezali mais je tiens bon Maman Mireille, bandeko na biso akuli Media TV à travers le monde. Tant on a à travers le monde, na musika par exemple na Canada ndeko na Aimé Mukonda, yena maman Mireille na bana nyoso mbote na bino bisika kozali. Tant on attend à travers le monde na kendaka pe na musika susu na suka ya Afrique du Sud kuna na omona Dr Jean-Luc yena maman Acha na bana nyonso ya bino yango wana maman Mireille na nyo ebisa biso mosala na yo na États-Unis eza mosala nini pe cohabitation na yo na baninga o bozala bango kuna eza ndenge nini mosala na ngai à ce qui concerne mosala na ngai naza housekeeping naye awa ça fait 5 ans naza housekeeping na vraiment na umeli na mosala wana tozaka pe bien na bandeko na ngai nyonso nakuta kuna na baoyo mpe mosusu baya nsima na ngai en tout cas tozalaka bien mais ntango nayaka ezalaka facile te parce que naye kokuta ba-américain kaka nde bazalaki na mosala wana na housekeeping wana nasaka na hotel Marriott alors na kati ya hotel wana ezalaki kaka ba-américain na bandeko na biso ba-burundaise bandeko na biso wana ba-burundaise balingaki ngai te bazalaki bapesaki ngai espace te na kati na bango ba-américaine bazalaki kolinga ngai mais ba-burundaise balingaki ngai te vraiment bamenaki ngai vie moko difficile balingaki ngai te ata so nasengi bango eloko bakolinga te donc mutu na mutu donc clique na bango wana bazali kosepela te ke bamoni noir moko
oyo aye na kati ya mosala wana eke aza burundais te nzoka nde bazali kokotisa na kaka bango na bango donc burundais bazobenga na kaka bango na bango donc c'était un peu ça ezalaki difficile pour nga na ebandeli mais après je me suis adapté je ne m'occupais pas d'eux parce que nazali kotala objectif nanga ezalaki nasala mosala nanga na gagner sous nanga c'est ce que moi j'avais comme objectif nde nazalaki kotala bango te na je m'occupais pas d'eux en tout cas nazalaki focus na mosala nanga nazali kosala et eloko so ezali kopesanga makasi parce que superviseur nanga wana alingaki nga mingi parce que azomonake nazosala mosala nanga bien alingaki ngai ntango biloko ezali omona koyebisanga ke no vite ata mosusu alongoleli nga biloko atieli nga na kati ya chambre na ngai nazosalela alongoleli nga biloko soki biloko mpe eza na laundry akoyebisanga ke no vite biloko eza ready na laundry mpona kende kuna nakende ozwa donc avant ke ayebisa ata mosusu bato mosusu ayebisi nga deja omwana kokende nazwi biloko na ngai nasali nazobongisa biloko na ngai bandeko wana mpe omona bazwi ya kosenga mais soki nga nasengi bango bakolinga te alors nalakisaki bango amour wana soki bango baye kosenga nga nazali kopesa toujours soki nakei wana bakopesa te mais après mpe nayaki kokata nazalaki mpe kosenga bango lisusu te nde boye navivaki na bango ndenge wana soki naza na eloko te nakokita na laundry nazwi biloko na ngai soki naza nango je travaille normalement et je finissais à temps quoi zai ko 6 à temps na gagner ndako na ngai mais actuellement en tout cas tokoma bien pour après ko sala ba biloko wana nazwi pe ba congolaise na ye ko kotsa bango na kati ya mosala wana esika nazalaki parce qu'il y avait pas de congolaise na ye ko zwa pe bandeko na biso mosusu bazali pe kosepela na esika na ye kokotisa bango alors toyaki mpe kokomaki bacongolaise mpe bakomaki ebele na kati ya Marriott donc voilà un peu ezalaki bien mais eloko moko na ngai nayebisa bandeko mingi oyo tozalaka na bango bazalaka omona o te ngai nalingaka mosala boye te nalingaka housekeeping te nalingaka take care bato te mosala oyo bandeko na biso basalaka okende kotake care bato na bandako oyoka o ngai nalingaka yango te mais soyez-en sûr que tango yo komi sala oyo ekoki kozala facile pona yo ozomona moto wana azoboya ndenge wana tango mosusu ata na Afrique soki ozongisi aza na eloko ya kosala te tango mosusu mpe ata na nzela ya etelo aleka te mokomona moto wana tango aye awa eza na ndeko na nga moko alobaka awa bato nyonso bazalaka bien na Afrique ozomona moto te oyo azalaka na se bato nyonso oyokaka o nga nazalaka totika makambo nga nazalaka wana ozalaka soki ozalaki kuna mesiko awa na mboka oyo tozali eza mboka moko ya donc zala na niveau na yo soki omoni ke eloko wana okoki kosala ngo tika nanu ke ngai kuna nazalaki kosala boye nakoki kosala ngo te nayebi bandeko mingi bazalaka kuna mais awa bazosala pe de façon que bazwa quelque chose et puis ezo aider mabota ebele ezo aider mabota ebele bazo aider mabota na bango na nzela ya misala na bango moto asokolaka ebembe awa ozomona moto asokolaka ebembe aza pe na mbongo ebele ozomona housekeeping ngai moko naza housekeeping alors que sala oyo ekosemble yo facile sala oyo ekosemble yo facile oyo ekosunga yo po oaccele na bamakambo na yo mosusu oyo oza nango na posa oleki ofanda olobi ke moi je peux par exemple bapesa o computer oyebi komanipuler computer te ozomona te kozala mpasi mpo na yo ozozela mosala ya banque est ce que okokoka kosala mosala na banque ezali question mark yo nde moto koyeba soki okokoka te ndeko nanga kota na mosala oyo ezali facile mpona yo de façon que oepole papa oepole ndako parce que toyebi ke ka na misala na biso tozosala housekeeping oyo ndenge ngai moko nasala mosala housekeeping esungaka eza te ke navandaka natalelaka mobali te oyebi ke mama soki ozo apporter pe quelque chose esalaka bien na kati ya goutte tas etondaka kopo etondaka vraiment tosala misala mosala bozoba eza te Amérique ayo epesi bato nyonso opportunité ya kosala misala donc yo moto ozalaka na ba
donc tu n'as pas le choix et que non, tu as toujours le choix, pardon, ya koluka ou musala nini onga na kusala où je vais aller, mais tu restes là en train de demander, est-ce que je peux avoir 10 dollars, est-ce que je peux avoir 5 dollars, tandis que le boulot, quand tu as ton boulot, tu peux tout faire. Tu ne peux même pas demander un 5 dollars, tu ne peux même pas demander un 100 dollars ici aux États-Unis. En tout cas, konanga nyonso akoseka na bino vraiment bozala simple, bozala bien, boyeba vraiment que musala ezali eloko ya liboso oyo mutu akoki kotia na kati ya makanisi na ye, hein? Eza vraiment eloko ya liboso mutu akoki kotia na makanisi na ye na moment oyo toza nango na mokili oyo na temps oyo mutu faut tia musala na ye ezala priorité na ye, voilà le mot qui convient. Musala ezala priorité na yo, hein? Tango musala eza priorité no koboya musala te, komona te ke musala oyo eza mabe. Tango yo ozosala yango linga yango okomona ke kosala yango kitoko, kosala yango bien. Ngande naza boye nazali housekeeping na kati ya États-Unis, nasali nango 5 ans et demi, bientôt là na okokisa 6 ans na kati ya musala oyo. Merci beaucoup maman Mireille, toza kolando na bokebi nyonso. Toza koyoka ya yo maloba pe ma biyano na yo. Po ba question eza ya biso, ba réponse eza ya yo. En tout cas, tozo sepela mingi na ndenge oza ko zongisa ya biso biyano nyonso na mais le la biso na nwa muke maman Mireille. Lelo yo oza na kati ya mboka États-Unis. Mboka oyo babengi épicentre ya bokono ya coronavirus. Mais kako expliquer biso na ndenge nini bozo ko traverser moment oyo na kati ya États-Unis na bokono yango. Et ba problème nini, prévention nini, to bozo se prémunir ndenge nini contre bokono wana. Prévention na bino eza ndenge nini. Et puis, expliquez biso kaka, to meka ko comprendre mo muke situation ya coronavirus ezoleka ndenge nini et pas na bino kuna. Merci. Vraiment papa Thierry, question oyo ezali question moko kitoko mingi, ezali question moko très pertinente. Kolobela vraiment likambo ya COVID-19 to coronavirus. Oyo batu nyonso eza vraiment bouger mokili eningisi mokili batu nyonso en parle, tout le monde en parle. Donc ezali mbala liboso na ebite moto oyo azali que si amona likambo aboye pona ngai na ajo na komi nango ezali mbala liboso komona mokili ezala vraiment secoué na modèle oyo mokili vraiment eza secoué, ezali vraiment pasi komona ke mokili eza vraiment secoué na ndenge moko ya kosakana te. Baninga na ngai bandeko na ngai tozala vraiment na bokebi mingi ya solo na kati na mboka oyo tozali ezali épicentre ya COVID-19, précisément na kati ya New York, mboka openga na fandi. Malgré ezali nango na États-Unis awo ezali, mais eza vraiment lisusu makasi na kati ya mboka nga na fandi oyo ezali New York. Nga na vai na Buffalo, donc naza na kati ya New York. Mboka oyo esimbami vraiment, donc esimbami bato penza bazolela vraiment na bato nyonso bazwami na kati ya bokono oyo. Vraiment nous sommes de cœur avec vous, nous compatissons avec vous, tous vraiment ensemble na mawa oyo ezali kokomela bato nyonso bazwami na kati ya bokono oyo. Vraiment tous vraiment de cœur avec vous. Ezali maladie moko ya pasi, eza maladie moko ezo pesa kimia na mitema te. Ezo pesa kimia na mitema te parce que komona modèle bato bazo kufa vraiment nzambe kanda ko intervenir malgré toujours mon intervention par-ci par-là, mais jusque là ça ne tient toujours pas. Tomoni na mboka ya Madagascar kisi ebimi pe tomoni keza na 0 mort tozana esengo parce que ezali na moko ya biso congolais asali kisi pona COVID-19. Malgré son dimama pe nanu te, mais c'est notre frère congolais ou asali kisi na kati ya Madagascar. Mais jusque là en tout cas panique ezana parce que bato bazo continuer kokufa na nzela ya COVID-19. Donc tout mon ate kezali liseki it's not a joke, it's something real. Ezali vraiment loko ezali réel,
bato nyonso bokanisa te keza eloko moko ya liseki oyo koki kosala blague nango te. En tout cas, je vous en prie, je vous supplie, bandeko nyonso tovandi na bino awa to bato nyonso a monde entier o bokoki kotala video oyo to pe atotali donc o bino nyonso bato bokozwa opportunité ya kotala video oyo. Préservez-vous. Préservez-vous. Parce que ezali blague te. Tozomona bato bazo kufa. Eloko oyo malamu tozula yango ba précaution. Et tozomona ba précaution o bandeko na biso ya ba minganga bazwi ezali ke kosokola maboko. Kosukola maboko ezali moko ya ko mibatela na kati ya bokono oyo. Tango osukoli maboko, osukoli na kati kokosola na coude na yo. Pe tango yo bimi, lata masque na yo, bomba zolo na yo, bomba monoko na yo. Parce que transmission à maladie wana ezali à partir ya soi. Tango soi ezwi yo, tope osimbi esika moto wana esika microbe ezali ekozwa yo. Nzambe abatela yo, yo moko pe mibatela bandeko na ngai. Maladie wana ezali. Tondi bananu ke maladie ezali parce que eloko nyonso avant bundisa ngo ifo ndima nanu ke ezali parce que tango yo zondi mate okokoka te kosala ba prévention oyo ke olata masque olata gant osikola maboko kolinga te mais tango oyebi ke ezali okosala de façon que o mi prendre en charge ndi bandeko na ngai ezali pe na kosenga lisuna ba maman ba biso bato tozaka na manzaka milai kata manzaka parce que na kati ya ba manzaka wana pe on ne sait jamais tango mususu po komona microbe evandi na kati ya manzaka ekosala malamu te. Ba biso nyonso tozaka na manzaka milai mais je préférais na kata manzaka na ngai ezala mikuse de façon que na mona kango bien na yeba ko surveiller même manzaka na ngai. Pe kutu pona ngai na mona ki kata verni na kotia te nde ozomona ke na tie base boye parce que soko tie boye nazomona ke nazotala esika nini peut-être ezali na boyi te ke na koki koyeba comme pe na koki koyeba te mais nayebi ke nzambe nda koki kobatela mais yo mo pe mutu okoki komibatela yango pona nga kutu na mona ki na manzaka na ngai na kata yango moni ke na kata ki manzaka na ngai bandeko na ngai eza joke te to vraiment to yeba nini tozosala ekozala malamu toyeba vraiment nini tozosala to se préserver to batela bana lokola bazoke na bango classe te vraiment kotalisa bango il faut laver le main ekozala malamu vraiment nde yango wana nazalaki nango mo oyo nazalaki nango mpona likambo oyo ya covid-19 vraiment na nzambe pe lisusu kotango nyonso komitika na maboko ya nzambe yango wana nde Maman Mireille na bokebi nyonso bandeko na biso ya Kuli Media TV y compris maman Françoise Vita baza kolanda yo. Mosala oyo za kosala na période oyo ebisi biso ya kotonga. En tout cas mosala vraiment ya bien. Est-ce que mosala wana oyebaki yango avant confinement ekota, avant période ya coronavirus to oyekoyeba ngo kaka na ngonga oyo tokomi na ba problème o nyonso eza kolanda biso na kati ya ba foyer na biso. Mosala oyo nazosala sikoyo ya kotonga eza mosala oyo nayekoli te natangi te nayekoli yango te nayebi pe nayebaki yango pe te eza mosala oyo nabandi yango kaka awa lelo lobi awa kaka na kati ya bakati ya baconfinement oyo. Mais ce qui est vrai na sombaki machine na ngai na sombaki machine na nga po awa kotongela mbe ezaka vraiment expensive eza vraiment likolo. Alors nayoka na sepelaki ke nayekola couture nayekola kotonga elamba comme ça bilamba na ngai moko nakoki kotongaka ngai moko nde boye nakendaki na Fashion Lab. Fashion Lab eza maison moko ya couture il fallait nayekola kotonga kuna nazwaki pe inscription na nga kuna na Fashion Lab de façon que nabanda kotonga mais ekosalama que avant même
babenga ngai esali que baconfinement oyo eye kokanga biso ntango baconfinement oyo eye nde ngai moko kaka moko mosusu nabimisi machine na ngai nayebaki kutu koenfile te nabimisi machine natie na mesa il fallait sikoyo natonga. Alors même enfiler le fil, je ne savais pas, je ne savais rien du tout. Mais nasombaki machine, nasombaki basinga nayebi eloko te. Alors le quoi ndenge confinement oyo ekoti nazwi machine na ngai natie likolo ya mesa nazwi singa mais nazoyeba te comment enfiler. Mais nabundani nango nazwi manuel na ngai na badi kokotisa singa na ngai nakoti singa na ngai malema nazokoka pe te tout ça mais nazokotisa naye kokotisa jusqu'à ce que nakoki l'air nakoki kokotisa singa wana nazwi pe nabimisi canette na ngai na se nayeba quand même que canette ezalaka wana nabimisi parce que nazali komona mama leki na nga mama tete tante na nga nazalaki nene Kinshasa comment azali kosala azali kolinga na canette azolinga singa na maboko. Alors ngai pe nazwaki mama tete esika ozali napesi yo mbote je t'aime beaucoup ta fille Mireille nalingi singa na ngai na bandi kolinga na maboko. Or nakokeka kokotisa kaka na machine wana ça allait être plus rapide mais nga nazwi na bandi kolinga na maboko parce que nazali komona na kala ndenge bato bazali kosala nalingi naye kotia soki natongi boye omona ta mosusu etongi te nazoyeba ke nazongisi deux machines na espace ya je crois 2 semaines nazongisi deux machines soit disant machine ezo sala te nake kozongisa yango troisième machine nde yango naza nango mpe nazokontinue kaka kotonga mais sikoyo en réalité naye komonaki bamachine wana mibalonga nazongisa eza te parce que ezali kosala malamu te c'est parce que moi je ne savais pas utiliser la machine. Donc c'est un peu ça nde lelo yo nazotonga quand même nazosala babone nazosala bonnet nazosala masque nazosala chouchou na ngai ya motu donc à part babone nasali pe innovation mosusu ya babone donc c'est un peu ça nde nasala yango te eza kaka na moment ya confinement au lieu de croiser le main nde nayebisaki bino na liboso ke moi so asalaka akoka kofanda te main croisée azalaka toujours kaka na posa asala eloko moko boye nde yango esalaki ke nasala oyo nazosala nayebaki yango te sikoyo nde nazosala po epesi nga mpe lisusu gu naza na mwasi moko ya biso natalaka Karine Pala na Kinshasa ndenge atongaka apesaka nga mpe lisusu gu ya kosala mosala oyo vraiment yango wana. Maman Mireille, tu as vu que bato nyonso na bazo traverser la période de confinement avec beaucoup de doutes, beaucoup de baza komi bangela pour la suite à l'événement oyo koya après confinement aux ndenge nini mais yo na kati ya foyer na yo pe na période de confinement et loko nini yo za komona que ekoki ko bakisama pote ezala na facilité moi ba tâche moi ba makambo yo zo sala que période de confinement et les cas na calme nyos. Merci papa na motula na yo oyo ya eloko nini tokoki ko bakisa na bandako na biso na moment oyo ya confinement. Oui ezali neti ngai na bakisi koseka na bakisi prière lisusu na bakisi ba histoire omoni tellement bozovana na bango mingi okobeta mwa lisolo comment baparents na yo bazali ndenge nini baparents bazali kovivre ndenge nini koko na ba histoire vraiment ba histoire ba prière po omoni l'air mosala ezalaki omona boza vraiment na tente ya kokutana ensemble bo prier ensemble bo solola ensemble bo vanda ensemble vraiment yango wana esali ke to vandaka ensemble to priaka ensemble donc ezali eloko oyo na bakisi vraiment ezali surtout ba histoire omoni ba histoire bofanda bozo solola bozo seka bozo blaguer
Hein, ça aussi, il faut pas oublier, qu'on blaguer, qu'on sait, qu'on solo là. Moi, lecture, qu'on fanda boueta, tanga, tanga Bible, bah on va faire du wana, ça la bien. Hein, vous vendez ensemble, vous êtes à la télévision ensemble, vous êtes à la, vous êtes ensemble, vous priez ensemble, vous êtes à la Bible ensemble. Hein, aux hommes oyo à tangi Bible, oyo à interpréter Bible, oyo à donc ensemble ils ont ça la bien, ils ont ça là que baza penza trop libanda te. Hein, baza ils ne s'ennuient pas quoi. Hein, bazo s'ennuyer te. Donc yango ndenge na koyi koloba à propos ya eloko oyo tokoyi kobakisa na tango na moment oyo ya confinement maman kosala te que bana ba s'ennuyer parce que tu parles trop, hein, tout le monde a maman, notre maman parle trop, il nous stresse, hein, aso stresser biso isaka malamu te. Yo maman isiko zali to yo parents oyo kolanda émission o na Kuli Media TV, en tout cas ko stresser bana te. Luka peut-être na temps o banda ko lobo banda ko finga to banda ko loba mabe luka peut-être o betela bango masolo ya koko na bino soki oyebaki ye luka obeta masolo ya mama na yo ndenge bozali kokola koyebisa bana ke ntango biso tozali kokola tala ndeko na nga boye azalaki boye, hein? Ça fait passer du temps. Et parce que nazomona mpe na moment yango mpe ya confinement ezomela te tolamuki tolali, hein? Alors chercher à déstresser la famille, hein? Chercher à déstresser ta famille. Donc c'est un peu ça. O nakoyi koloba pona makambo tokoyi kobakisa na kati ya moment oyo toza nango ya confinement. C'est Clovita kuna na RDC, mon neveu propre Bob Kamangu yayo yango wana osako pona bino. J'espère que période de confinement ezoleka bien. Maman Mireille nalobi oza mama ya bana na kati ya ndako pe ya libota oza na bana misato ya mibali ya bazokola pe basi bakoli ba misusu po bakendaka misala pe batangaka. Lelo yo bazalaka komouvoir na tranquillité nyonso ntango babimaka basala makambo ya bango. Mais lelo esengi bazala confiné, bazala na yo esika moko, bazala na libota na papa esika moko. Et loko ni nous avons pesa bango comme conseil. Ndenge ni nous avons ko canaliser bango. Ndenge ni nous avons ko sunga bango pote. Loko la pe baza mikolo baza ba décision bango à prendre. Mais balanda o ya yo conseil pe makambo ele kana kimé. Ya solo nazali maman ya 3 garçons, 3 grands garçons. O ba mesana na temps normal ko bibla ko kende classe, après classe bake mosala, après mosala baya kozonga na butu fatigué, c'est pour étudier et dormir. Ba revoir ba cours na bango balali ta mususu pe omona to sala ka ta mususu pe omona 2 jours pour kuta na banati ta mususu pe 3 jours kuta na banati. Il faut ya robeta ta mususu ba porte na bango que non est-ce que tu vas bien? Oui, je veux bien. Tant que boyo kanika na bavoi boleki eza pasi. Mais eloko kaka na koyi koloba ndenge kaka nazoloba eloko nyonso soki o maîtriser yango ezaka sous pasi te. Eloko nyonso oyo koyi kosala d'abord maîtriser yango. Soko maîtriser ka eloko moko olingi kosala ezaka sous pasi te. Donc neti nga boye bana ngai baza pe kaka te ke bazokangama kaka na ndako bazobima pe omona ntango mosusu bakei ntango mosusu mwa shopping mwa nini aye kozonga tout ça baza vraiment en tout cas nga nakoki koloba baza kaka na bonne humeur. Mais na côté ya baconseil nazopesa bango baconseil ke non ntango mosusu vraiment kolata kaka bamasque na bango kosala bamasque na bango esika bazokende bamakambo bambote bahag wana ezala te koyambana ezala te parce que maladie ezali.
donc nazotalisa mpenza ke maladie ezali. Moto akosa bino que non maladie eza te oyo bozomona bamosusu bazomona neti maladie eza te. Ya solo maladie, la maladie existe. Nde yango nazopesa comme conseil na bana ntango bazobima que non zala na nani na yo na masque na yo olata zala na ba 1 mètre vraiment kolinga te kokangama surtout naza na mwana na ngai ye alingaka bale omona ntango mosusu fo bakende kobeta bale na bango donc bale wana sikoyo donc bazobeta yango mutu so aza na 1 mètre bozobwaka na babale parce que bozomona te moye bovanda na ndako eza te bazokende ntango mosusu omona kolekisa temps na nani omona bazo 1 mètre et ti omona pe c'est juste pour essayer un peu de se défouler bakei bazwi ata mwa 1 heure du temps et puis baye kozonga na bango. Conseil eza kaka que koyebisa bango oyo etali comment se protéger contre la maladie, parce que la maladie existe. Et puis il faut savoir que quand tu sors, quand tu reviens à la maison, il faut savoir il faut pas prendre trop du temps dehors. Il faut vraiment tango uti libanda osala effort ya kozonga noki na ndako kosala temps ebele libanda te. Wana nde vraiment nazoyebisa bango il faut pas faire kolekisa temps ebele libanda malamu oya kolekisela ngo na ndako parce que vous savez que nous sommes confinés. Donc c'est un peu ça à propos de conseils donnés aux enfants au moment du confinement. Maman Mireille Bokono Oyo, Maman Mireille, en tout cas, pour na oyo tangami pour répondre biso franchement, toke na biso na ndenge moko ya kitoko. Bandeko ya Kuli Media TV, je pense que baza d'accord nanga que ba réponse na yo eza ba makambo biso ta rozela. Mais yebisa biso na Bokono yo coronavirus puisque yango nde eza na actualité, yango nde mtezo déranger ba vie na biso. Bato bakanisa te ke tozo zonga kaka na sujet oyo simplement par plaisir. Mais tozoya na sujet oyo parce que sujet oyo ekoti na kati ya ba vie na biso pour longtemps. Pour longtemps, pour ne pas dire pour toujours. Parce que nalingaka espoir, nana mutab espoir. Donc nalingi nalobaka pour longtemps. Donc ça veut dire qu'un jour peut-être ekoki kopima. Maman Mireille, yo en tant que maman, bokono oyo ezote ya biso nini? Ya solo papa Thierry malade oyo eyeli biso ba conséquences ebele, ba conséquences néfastes, ba conséquences oyo tokoki jamais kokima yango, ba conséquences oyo efandi lelo oyo tozomona ba veuve bazali, ba orphelin bazali, lobi tokoya kobimisa ba homeless na nzela ya maladie oyo eza facilité, eza pasi. Maladie oyo ezali pasi kokotisa pasi na kati ya mboka na biso to pe na mokili na biso parce que ba conséquences ezali tellement néfaste que ozomona moto azaki na mobile na ye subitement pas mobile akufi, moto azaki na mwana na ye mwana aza atteint pas mwana akufi, bato bazalaki bavandaki na libota na bango bazalaki na baparents na bango paf mama akufi na nini na maladie oyo. Tout ça ce sont des conséquences oyo après confinement tokobima nango tokomona ke baveuve bakozala, baorphelin bakozala, ekozala pasi pe eza pasi parce que bato bakufi na ba COVID-19 oyo bazalaki bato lokwa biso, bazalaki bato lokwa yo na ngai, kasi na mwa ntango moke un clin d'œil makambo nyonso ebongwani. Eza facilité, eza mawa, ba conséquences wana vraiment ezali, mais na kati ya ba conséquences oyo
ezaka nde nzambe moto akoki kobande mitema ya bana na bato na kati ya baconséquence oyo eza kaka ye moko nzambe parce que tozoyeba te tokokima wapi nzambe kaka tu te rends compte que okoki kolata masque oza na yo mpe na gant osali no mpe ba 1 mètre ndeko na ngai nzoka nde lere ozalaki na gant osimbaki mpe oyo yo telefone ozobeta na telefone na gant lere yo olongoli nani gant na yo osukoli mpe maboko mpe bien olongoli mpe masque na yo omoni ke okomi peto nzoka nde telefone na yo ezali atteint lere ozokende ozwa telefone na yo osimbi obandi kosimba na maboko no oyo ezalaki propre microbe wana ezwi yo na maboko ntango microbe wana ezwi yo na maboko komi atteint yango nzambe na lola kaka nde tokobelela baconséquence ezali néfaste baconséquence ezali ya makasi kasi nakoyoloba kaka nzambe kaka biso bato ya mokili tokoka te mpo maladi o modele eyeli motu te azokoka kogere maladi oyo motu te azokoka kogere maladi oyo motu te azogere motu te azozwa contrôle voire même biso awa oyo babengami bapuissant mais bagere te bagere te mpe tomoni kutu na kati ya bapuissance nde bato bakufi baoyo baza moins puissant bato bakufi kutu mingi te par rapport à baoyo baza puissant c'est que Dieu est au contrôle nzambe ka nde akoki kosala contrôle wana moto na mokili te tokoka te ka nzambe azwa na ye ka lokumu mpona maladi oyo ye moko ayebi ye moko ayebi baconséquence ezali vraiment ebele me na bato oyo oyo bakwei na kati ya baconséquence oyo vraiment nzambe kaka asimba mitema ya moko na moko mpe makambo nyonso nayebi ke Dieu est au contrôle eloko moko te koki kokomela moto soki nzambe ayebi te donc nyonso nzambe ayebaka eza na eloko moko te oyo esali ke nzambe ayebi te eza te donc je sais que Dieu est au contrôle et son monde est dans ses mains. Bongola, 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 bongola. Baemba yango. Maman Mireille, d'après yo, vous dit que les lots, tous en fait, confinement à cause de beaucoup de morts avec le coronavirus. Vous dit que lobby, mon qui les vous a la local, n'engezalaki avant corona, to mokili et comme nenge mususu après corona. Question nanga yango. Est-ce que mokili ko bongwana? Est-ce que bizaleli ya batu eko changer? Est-ce que batu bako tirer une leçon? La question est à biso, la réponse est à yo maman. Te ya biso to. Ah motuna oyo papa Thierry. Est-ce que mokili eko bongwana? Papa Thierry nandimi te ke mokili eko bongwana, mokili bongwana kate. Ezali nde biso bato nde tokoki kobongwana. Okoki komitu nolobi ngai nde naza na confinement boye nazali confiné na ndako boye. Tango na kobima nakoki komema nini libanda? Qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux donner? Na libanda o bato ba umeli bazozela ngai e ba mona ka ngai te. Mikolo eleki ebele tomona na kasusu te, même le plus proche tomona na kasusu te.
Mais qu'est-ce que je veux apporter quand je veux sortir? Et ça l'inde moto na katia moto na katia réflexion na sa façon de réfléchir. Nde akobimanelo komoko libani. Okomona pe kaka na katia kobimango okomona bayini. Na lobi te que bazokanisa koyina. Mais tokomona ka mokili yango na ebite mais pona nga nazomona ke mokili yango ba oyo bayina ka bayina kaka. Ba o pe balingaka ko makambo eza trop terre ba kozalaka ndenge wana parce que mokili eza bongo bato bazali mokili yango bato bazala na kati ya mokili bazana bango ka ndenge wana moto na moto azana na façon na ye ozomona que ata maladie oyo tobengaki sida ezalaki na moment moko penza maladie wana ezobebisa pe ezosakaje mais ozomona ke bato bazali tozomona ba maladie sexuellement transmissible tozomona makambo eza ebele ozomona moto bayebisi ye balobi kokende place wana te libulu ezali mais moto a préféré kaka akende na esika yango pe akeye adindi donc ayebi yango wana mpona nga mokili ekochange nango te biso bato nde tokoki kochange mokili mais bato mosusu mpe bazali oyo balingi kochange te mokili ekobongwana te mpona nga antuka namoni mokili ekobongwana te moto na moto nde amema un plus na ye amema une pierre na ye ekosala bien mais tant que biso bato tokoki kochange mokili mais mokili en tout cas yango moko ekochange nango te mais biso oyo tokoki kochange mokili totala nano soki en tout cas mpona nga namoni ke ekochange te moto na moto kaka ndenge azalaka azalani kaka bongo mpona nga ça n'engage que moi. Maman Mireille, vraiment naza na esengo ya kosakana te pesa papa mbote pesa bana na nga mbote ebele tozangaki komonana dernièrement tant on azalaki na États-Unis il fallait na Buffalo akokatisa na nga kota Canada. Je pense que j'étais encore au Canada à cette époque-là po nazoyebisa yo que non nazolinga tomonana na pokwa tant on akokatisa na kolekela par Buffalo po tomonana mais Nzambe a disposé qui m'a ramené à kanisa kité. Ce n'est que partie remise. Maman Mireille, en tout cas, et c'est moi ça l'anga pepo, to komi na suka émission na biso. Maman Janine Vita, azomona, maman Françoise bazomona. Ba ndeko nyoso baza komona émission yo. Ba abonné na biso nyoso ya Kuli Media TV. Respect. To lobby en long et en large, je pense maman nyoso. Ceux qui na zanga qui vraiment likamoko ya kotuna yo to ya koloba nazotikela yo parole pour clôturer aussi ça et puis pour ngai en tout cas na koyebisa bandeko na biso sur Kuli Media TV encore une fois merci beaucoup na ndenge boza ebele ya ko participer na biso na évolution ya méga akomo benga ngo méga chaîne oyo ya YouTube oto bengi na kombo ya Kuli Media TV. Voilà. Maman Nono, qu'est-ce dit comtesse Dinora, la jumelle. Bisous ya trop. Moulema, waba moulema. Pire, oyangai moulema. Gros bisous. Et puis na robo sanate, na côté moko boye. Kabidji wa kabidji. Batunagi pe bayokaki eyami. Bon. Atiki bino, otika malamu, bisika nyoso ozali. Tokuta na mikolo ezoya pe kimia ezala mabota na bino. Merci. Bandeko na ngai ya Kuli Media TV to pe bandeko na ngai oyo tofai na ndako na nzela ya confinement nalingi nalakisa bino nini oyo nazosala na ndako nayebisaki bino ke na bandi kotonga kosala biloko moko ya mike na ndako nazosala ba masque yango oyo nazosala ba masque na ndako nazosala ndenge bomoni ba masque ezali ba sorte ebele nazosala ba masque oyo nga moko nasali yango na nzela ya machine na ngai nazosala ba nœud to pe babengi ba chouchou nazosala yango nazosala pe ba bonnet na ngai yango oyo nazosala
yo moto oza na besoin ya abonné nazosala baabonné yango oyo nazosala me na kati ya kosala baabonné wana nasali innovation ya baabonné eza lisusu bonné ya simple te nasali baabonné eza na tozomona eza na singa wana okokanga yango lokola kitambala donc yango oyo au lieu de rester cloué à la maison en tout cas boluka tosala eloko moko ekosunga biso yango oyo ndenge bozomona ezali bonné moko basali kolata yango lokola kitambala okoki kobima nango vraiment eza kitoko eza bonné moko kitoko osali obongisi pe tu vois obimi okobima vraiment bien na babonné oyo nazosala na nzela ya confirme nde epesi biso moma oyo ya kosala epesi ngai moma oyo ya kosala baabonné parce que nayebi ke le nazali kosala na tikala kozwa tante ya kosala misala oyo nazosala mais na nzela ya confinement donc ndeko na ngai pe au lieu de rester cloué à la maison ovandi kaka na téléphone ovandi kaka ozosala eloko te luka eloko moko osala po ekoede yo merci. Merci beaucoup napesi bandeko na ngai nyonso mbote napesi mobali na ngai mbote Edouard Pangu napesi bana na ngai mbote Trésor Malalu Nathan Malalu Divin Malalu napesi bino mbote napesi bandeko na ngai nyonso la famille Vite esika bozwami napesi famille Vango mbote napesi bandeko na ngai nyonso bamama nyonso batata nyonso ya Buffalo napesi bino mbote vraiment tozala malamu bokono oyo esimbi biso nayebi ke tokokutana Dieu est au contrôle nzamba kobatela biso tokomonana mutu na mutu ayeba komibatela ayeba komisenzela kozangisa pe te ntango nyonso kobondela nzambe mpo nzambe kaka nde akoki kozala na contrôle yango wana nde ekoki kozala mo ya suka mpona mokona lelo vraiment c'est à moi de vous remercier Messie Thierry ya koyambanga na kati ya plateau na yo merci.